Bonsoir, bonjour la famille. Bonjour, bonsoir. Coucou la famille. J'espère que vous allez bien. Coucou, coucou la famille. J'espère que vous allez bien. Coucou. Bonjour, bonsoir. Bande konanga to umela te. To ekato solo la mo mukende ka ezalaka. Na moi pourquoi boeza. Rappelez-moi bien. Voilà, bonjour à tout le monde. Shalom, shalom. J'espère que vous allez bien. Moi, je me porte très bien. Lundi, voilà. Ok, bande konanga, l'actualité nous oblige. Hein? Voilà, toya kato analyser mon mouké, to sola mon mouké. Et ça la bien. Bon, like, mission, bon, partager, aux ala bien. Bon, tu peux ba commentaire, na bino, na autant, na ba commentaire. Place na zuili, émission, oyo, toko solango ensemble. Voilà, bande konanga, sans tarder, to kota, parce que non, zobinoka plus ou moins 10 à 15 minutes, c'est fini. Bande konanga avant la loba nazochi la bino na no audio oyo bolanda mo ya bokebi nyonso bolanda shalom 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 na ba homme de Dieu bolinga kabongo boboto bondeko na bande ko na biso église catholique matondo na bakimbangiste basalam alaikum na bande ko na biso ba musulman respect na ba chef coutumier na biso bande konanga amida o bino nyonso boyebi mwasi mobali ya mwasi ya mibale belé rythme na biso kaka donc papa petit quoi petit kaka papa belé quoi bande konanga azalaki mwana ya magicien papa na ye azali magicien bato belé boyebi to bande ko mona bango na école primaire papa na ye balobi mwana mwasi wana balingi kisi mwa ete donc nde bomona ka bango ndengwana ba métis bazana bango pe belé et belé pe bazotula mais ye bomona ke kaka azo mobali o mabe azwa mobali o mabe azwa mobali o mabe basimbaka bakisi na bango lelo ndenge tolo babwe ndeko mwasi akoma liboma ya liboma mais eloko ezosala nga pasi mobali na azaka na parlement azosala ba émission na ye azokende musala mais tangu ye akotaki na prison akomaki kobela mwana mwasi wana azaki toujours kosala bakoba kobunda pona abika mais ya ye oto ebite so mobali azali kota lele nini est-ce que za bakisi oyo ye moko asimbi ebalukeli ye ou bien ezali oyo ba mwasi oyo alela kana lubumbashi ndenga botola libala na ye karma elandi ye bande ko boke bakana karma ou bien bakisi atata na ye ezongeli ye bande konanga histoire oyo eza ya solo parce que soki ezalaki lokuta boyebi mwana mobali azalaka shosho mbele asia l'équipe na koya ko démentir yango donc mama na bango na minute oyo bakangi ba chaîne azaya kokangama bande konangai n'enviez pas bot nala yo sikoyo mutolia kano mwa friti na yo mwa pomme na yo ozo envier ba voiture ba biloko minene botala ndeko mwa se place asuki akomi liboma alingi sukolate bilamba te alingi suko do ako sokolate bandeko vanité de vanité tout est vanité likez partagez bandeko nangai moi sur asali somo Amida bela liboma. Amida. Mama ibali asaye. Amida Chati. Oya botakana Jean Berdel. Oya salaki vinae. Azalaki mosi ya frère nanga jibe. Mama yaba Soraya, mama yaba Junior, mama yaba Daida. Abela liboma Vital Kameri. Wow. Prouve ngai la kisanga Amida Chati lobi. Après l'anniversaire na ye wana 50 ans. Hey. Amida Vital Kamere soki na kosi lakisa Amida lobi Vital Kamere prouve ngai lakisa Amida Chati lobi bande ko bokata vidéo oyo botinga nango Vital Kamere ça fait dans un mois ba mema embangu na jet ba kene ko tala ekuna baboyi ba Amida Chati abela liboma. Amida mwasi ya Vital Kamere. Vital Kamere abelisa Amida Chati liboma. Amida bela na liboma ya fou. Adana l'hôpital ya batama boma. Liboma ya fou. Bokame yango. Ya fulu. Ah, boketu yango. Karma. Coucou.
Congo Kamere lakisa ngai Amida Chati Lobi Zoba Kamera lakisa Amida te Amida bela liboma pena liboma ya fu aza na France na l'hôpital batama boma na wapi liboma ya fu ko liboma ya fu Amida bela liboma mama ibale azaye Amida Chati liboma ya oya botakana Jean Berdel oya salaki vi na ye azalaki mosi ya frère na ngai Jibe mama ya basoraya mama ya ba Junior mama ya ba Daida abela liboma Vital Kamere prouve ngai lakisanga Amida Chati Lobi Amida ulindaka mbongo moni bakisi bakisi Amida Vital Kamere soki na kosi lakisa Amida Lobi Vital Kamere prouve ngai lakisa Amida Chati Lobi bande ko bokata vidéo oyo botinga nango Vital Kamere ça fait dans 1 mois ba mema embangu na jet wow bakene kotala ekuna baboyi bato bakota Amida Chati abela liboma Amida mwasi ya Vital Kamere Vital Kamere abelisa Amida Chati liboma Amida bela na liboma ya fu ata na l'hôpital ya batama boma bokame yango boketu yango Vital Kamere lakisa ngai Amida Chati Lobi Zoba Kamera lakisa ngai Amida te Amida bela liboma pena liboma ya fu ata na France na l'hôpital ya batama boma liboma ya fu ko liboma ya fu ya folle Amida bela liboma mama ibale azaye Amida Chati oya botakana Jean Berdel my God oya salaki vi na ye azalaki mosi ya frère na ngai Jibe mama ya basoraya mama ya ba Junior mama ya ba Daida abela liboma Vital Kamere prouve bandeko c'est triste yangwana bandeko na ngai tout est vanité soko ozana ba moye kabaka bandeko kabela baninga bandeko kabela baninga ya toyaka ndo yango bato bayakaka kotika bino ka mutu boliaka bino ka mutu bobalukaka na gouvernement bino kaka bandeko nzamba lola naza lebele kokoma te soko omoni bokechwa ye na sango boye donc eza ya solo et puis nga banda na yokaki yango nazozela réaction ya mwana na mobile même ya bana na ye eloko te cela veut dire que eza histoire vraie bandeko donc liboma ya bachaîne bakangi ye bachaîne babwake na kati ya mutuka babwake na bandeko eza pasi na mawa bomoni place vie ya mutu esuki bomoni ta musu pe esuki te ta musu pe kobonga ta musu soki ndenge nini me bandeko nanga n'envie pas bazalaka na bakisi na bango o ezosalaka ke bakangama basala boye bandeko eza pasi mboka wana ebele bobanga ebandi na ye lobi kamere ye moko liboma lobi kuna ezokende kaka bokokoma maboma soki bokolinga teko bokolinga kolia na peuple te soki bokolinga kolia na batu te bokobela maboma parce que soki ozolia na peuple kozala l'aise soki pe mandano ekoki oke na yo soki pe mutu musu aye okosepela parce que oza mpona bapeuple olingi peuple nyonso bazala malamu mais lere bino bozolingaka bino moko bolia bozomona ata mboka ngo ndenge ezobeba te bozomona ata ne bato baosouffrir te foka nzamba banda ofrape bino na maboma boye
bo continue ka kosimba bakisi siko poni bozongi ne pa nganga na ye wana te bozongi na ye pa ya bakoko na ye ba magicien te papa na ye il fut un magicien ba magicien o bandako ke na bekole ba yebo mwana yaka osana rime ale tia na mwe loko boy komi vix ba betio bo pum obimi maki na sima kuna bande ko na ngaba papa ya mwana mwasi oyo donc moi si mo don na ebité bas mi bali nyoso ba bima na bazaka bando kipe kaka parce que moi ça moi siko oko bimane ka bongo te il faut yo mo repose la kamuta ba magie ba didi kinwani ba jipe piana ba oyo kamere ndeko ya saswa mukolo kuna bango nyoso tu batu kaka ya ba magie na ba magicien bino bato bomonaka bato aboye bazo sala mabe na mboka me boku misaka bango ami de moi c'est kitoko atala te tela ne babali na banta bebele anniversaire na ya 50 ans yo pe mususu wa lia tela muninga no sa bele liboma mi batele tala muninga nenga bele liboma keba parce que boli ko simba bakisi bisimba simba banangengaka bamonanga balobelaka nga mama muninga no yeyo okende na anniversaire na ye alia yaka koloba ata yo camarade yaka koloba na biso liboma o eza ya solo beza ya lokuta po yo fo yeba alia ex de Kofi babotola yo libala na mwana musala yaka koyebisa biso boutique boza ba métis ali ya mosoki amida mwasi kitoko ma kisi yango bosimbaka yani bino batu boza pembe bino batu banzo to mike bino batu boya kitoko bino nde batu siko ba kisi yango bosimbela yango poane sile bodiki boya na bino danser te poaso oza danser oza bi osimba kisi te mobile fali ngona mu propre bino siko boke kosimba ba kisi tala lelo liboma ya boye bandeko na ngai bakangie ba chaîne akomi kolia na fulu akomi ko embrasser na bambwa mokili yaya nazo seka yete me nazo tala pasi peuple amonaka me bango tala bambongo mwana mwasi aza na mbongo koleka na mobali mbongo ya ndengwana bakangaka na bana na bango bandeko na bango baninga bao souffrir bana kamere busu bazawa na babota na mida te bazala pe na pasi surtout papa bango kotaki prison koka ba pe pasi yaya sikoyo okomi liboma ale moni place moi no mobali akosaka na mbongo place bana no basi bako yibo pena bamboba okepesa jibe jibe mikolo kozane bien po bana na basi ba tokela ke bina bazwaka penda basanduku na basanduku ba yibi yango pa mama bango bakepesa tata na bango bongo siko azune liboma boy problème bande konanga yo mto oyo kanga na butwa lelo osimba bakisi pona mbongo pona libala pona boy yaya banda komibwaka na o parce que nzamba zo frapper makambo wana alinga bando pesa batu maboma bino bat bovanda na bakisi buko lia matiti na nzela to andotala bino kabo soko zana liboma swelo kola ye bakange ba chaîne bakimisi na jet bake obwake so na France mais oya yo kotika na oko zala pa neti mtaliboma na bandozala na kota wenza lemba wana anda ko lokota babiloko na fulu wana kota lemba Bokechu en tout cas Bokechu loba lisusu na lebela ko loba teo nga na yeka na communiquer Bokechu ngai amida bela liboma mama ibali asaye amida shati oya botakana jabende oya salaki vina azalaki mosi ya frère na ngai jibe mama Kongo mama ya basolaya mama ya ba junior mama ya ba daida
Abela Liboma Vital Kamerhe Liboma partager like la kisanga Amida Chati Lobi bon partager bon like Amida Unigara Mbongo moni bakisi Amida bakisi Amida Vital Kamerhe soki na kosi la kisa Amida Lobi Vital Kamerhe prouvengai la kisa Amida Chati Lobi bande ko bokata vidéo ça fait dans 2 mois bamema embangu na jet bakene kotala ekuna baboyi bato bakota Amida Chati Abela Liboma Amida mwasi ya Vital Kamerhe abelisa Amida Chati Liboma Amida Abela na Liboma ya fu ata na l'hôpital ya bata maboma Liboma ya fu bon Liboma mususu ezakade bon que tu es beau Amida Abela Liboma ya fu Liboma ya folle ya fou Vital Kamerhe Aïe bébé mama Aïe bébé mama Zila makulu bakangi bala je mami Amida Abela Liboma pena Liboma ya fu bala je mami na l'hôpital Osa musi mwanga nye Liboma ya fu Amida Abela Liboma hey mama ibale asai mama nanga Amida Chati Abela Liboma Muta Liboma ya kala fima azalaki mosi ya frère nanga Amida bachele biloko na sani mama ya ba junior mama ya ba Daida eza sani Abela Liboma Vital Kamerhe prouvengai la kisanga Amida Chati biloko na sani Amida Unigara Mbongo moni bakisi akelia biloko bambwa Amida Vital Kamerhe soki na bandeko ebi boma ni ndenge bandaki bamoni ka mutu oloba na ekaka babi mama nini nde batandaka mesa bandeko babandolia ya alingi te bazala bambwa minene batiela bango babiloko alobi ye fali ene kana bambwa mama nini nakoleka bambwa pe balinga bongo te baba niko osebeti yepe bambwa bali baswaye babenda eboyi akomi bilamba pasolie longolie alongoli kaleso bwaki la bambi Kamerhe kaleso de longi Kamerhe alobi omakoma mususu abi oza sundo malte ba policier na bango baye bakraka bakangie bakraka mutakala na miso bato bazola tie lamba akomi bakasi ba policier ba tient seulement ba monye mutakala si ba mbo balinga balia eti bande ko eza pasi nyoso tu nini mama peuple azolela me bakisi pe bozo tika te do bolingo ngo pe na kezo na kaka bakisi po na ko momosa Kamerhe le msu po na mbongo mais na ebite bon ntuna mnandenge na bandeko biso to ngana nga jalouse na ete nga za nga muta vini ete mais total ka mboka esouffri bandeko na nga pasika ya mboka pona osisa na lo banando kwa na zubu kama bokechu fole msuko lobela mwa mboka muke na lina pesa conseil moko boye epa ya président na biso de la république Papa Fachi Berton ndenge na langage na biso tolobaka papa zwa kiti fanda na lina lo wa likamo boya muke bon papa Fachi il y a pas longtemps awa to bunda ki pona makambo etali Kabila ke mandat esuka na 2 ans le wana yaki ezaki nanu akota ipona papa na eti to bundani mandat ezala 2 ans balobika ozonga pe lisute akei après mandat wana loi wana mandat ezala 2 ans ye mutu abandi yango azwi yo ekozongolo kwa deuxième personne papa salelango ko salelango ekofuta yo ekofuta famille na yo efuta bana na yo ba monda yo komi koko salelango tikango esalama ndenge ezosalama na Sénégal
nde sala manangola nde zo sala mabaninga ba osala tika ngo ko changer ngo te soko ningo toucher constitution toucher makamsu mais mandat na yo ya 2 ans salela yango kende na yo papa ozangi eloko te pe okotikala ka sous pauvreté bakotia pe na sénat kuna okoma soki sénateur soki nani a vie papa mbongo yo eza nango etikalaka vanité tout est vanité obolinga koloba ngo ka après liwa te to banda koloba ngo pa valiwa ndenge baninga pe baozoma maboma boye fachi bokatelela nga parti bo pesa ye s'il vous plaît nga lobela nga politique te mais na ye vraiment je t'en supplie soko lingo umela ozana longue vie tika mandat 2 ans wana kende na yo parce que eza normal te loi wana ba uti ko tia 2 ans des fois ceux qui 2 ans na ba 2 ans des fois renouvelable et salami mutali boso asali yango bana mboka wana eza Congo o biso toyebi ezali nani papa wa uti ko kende malgré ça qui 18 ans pour la liboso ezaki no makambo wana te baye ko instaurer yango asaleli yango yo ye mutu ami balé leki ça te exemple te papa salela yango soki ata bokolo balta mutu amino musadi idepesa ko remplacer yo problème ezate mais yo longwa na yo papa kende s'il te plaît eko sunga mama Denise talela biso likambo conseiller mobile na yo so ningo za na mobile no longtemps pona soki papa ozwi otiengo ke ekomi indéterminé olongoli 2 ans wana ekomi soki 4 ans soki ndenge ba mobutu basalaki okosala na yo ango bongo te batu wana ba Rwanda bakoboma yo bakozonga na pouvoir tangu bango bakozonga ekomi siko ya libela peuple congolais ba effacer ye vie na esili s'il te plaît tika 2 ans wana et ata mutu aputwa mabe ye asali mabe na Congo ndenge nini aosala ka 2 fois mandat akei et osala bien mais oye kokoma ya ba 32 ans de pouvoir ba 40 ans de pouvoir te papa kosala ngo te pona yo soko zongi osali yango kaka balobia mwana mboka na bango yemo mutu asali yango baye bako éliminer yo bango bakozonga tango bakozonga eza lokola obengani ba démon bake kozwa renfort tango bakoya bako kweta biso même 50 ans 100 ans tokoka ko s'en sortir te nyonso bando retomber na mutu ya Tshisekedi et bando retomber na mutu na yo s'il te plaît sala 2 ans sala 2 mandats na yo ko landa bato ba oloba note mama Denise longola mobile no na nzela wana ekoki nango oyo asali oyo monani pe monani oyo pa asali te mutu muso akoya ko bakisa pe moi Pierre na ye problème kozala kate akotika la même conseiller abandata ko conseiller de loin mais alongola 2 fois mandat wana atiak ekoma ke indéterminé toza awa kaka boko un jour bobaka mama la danoise lobaki yango mama et puis bako tika yete mais akosala même il pas 2 ans bako boma ye après bako zwa pouvoir wana bako linga suko changer constitution te et ko tika la bongo mutu akocha avandi ti mkola kokufa ale sikoyo ba Rwandais na ba Burundais mutu bako zwa ngo mais Congo ekeli bele bon wana kana zala inangwe pona na pesa conseil papa na biso fachi beto so za mato ya koyoka oyoki so za motema kondima ondimi soko boy na yo sala kaka o biso bomanyanga to salaka sala ngolo zako bye mutaliba maliaka na fulwe mutaliba maliaka na fulwe mutaliba maliaka na fulwe bon natiki bino love bye mutaliba maliaka na fulwe